Bonjour, bonsoir, les abonnés de Vision Plus Télévision. Vraiment, les lots na sango ya mawa, oyo ekomelaki biso na communauté congolaise, surtout oyo ya France, na mokolo ya le 30 juin vers 15h. Touti kobungisa ndeko na biso na kombo ya J3 aza tiktoker, asalaka ba video na ye, ba contenu na ye na mwasi na ye Christelle. En tout cas bato nyonso basepelaka nango. Donc J3 ba contenu na bango ezalaka J3 mibali ya poto, mibali ya stress, na asi bato ebele esi bakutana pe na ba video na bango ndenge basekisaka, basalaka bagag na bango et tout, ba concept na bango bapesaka mingi ba conseil ya kolobela na libala, ndenge mwasi akoki ko se comporter, ndenge pe mibali mususu ba se comportaka, ba réalité ya ba vie ya ba couple oyo tozali na mboka ya poto. Mais basali pe ba video na bango 2 jours passés awa makambo ebele eye kosala ke lobi kaka tofandi tomoni ke ndeko J3 auti kotika biso, akufi na musala, donc accident de travail, akufi kuna ndeko na biso. Epesi vraiment pasi balobi akwei na 4e niveau, nde akweyaki. En tout cas monde ya TikTok, ba oyo bazalaka na TikTok, naza sir motu biso nyonso toza toyebutaki kozwa nouvelle oyo ke ndeko J3 mibali ya poto, mibali ya stress auti kotika biso, akweyaki na 4e niveau na musala, ndenge kaka ezalaka na musala na bango asalaka échafaudage. Yango esali ke bamsusu balobi ke alataki ceinture de sécurité te, tango basilisi musala eye kosala ke abosani eloko moko, alobi ifo azonga lisusu likolo akende kozwa yango. Tango ameki kokende komata likolo na 4e niveau, esali ke akwei pe akufi sur place. Donc corps eza déjà na morgue, famille et lobi ke na morgue, famille et lobi ke dans 2 semaines nde bakoyeba kopesa susu ba information po toyeba ndenge programme ekoyeba na kopesama. Nalingaki na loba muke par rapport ya bato mususu bazo mitia na ba confusion tango bazo loba J3 akufi, bazo kanisa keza musicien ya Weranson oyo ya kala azalaka na maison mère. J3 musicien azalaka na maison mère, ezali yete oyo eza lokola tokokolo basuzi na ye, ou bien ye azana ye mutu banene kosala babiloko na TikTok. Donc eza 2 personnes différentes, eza même J3 oyo ya musicien te, malgré oyo pe asalaki nzembo na ye na mwasi, nzembo moko bayembaki mpona kopesa kaka conseil, ndenge bazalaki couple na bango kopesa ba conseil. Mais eza même J3 te oyo azalaka na maison mère. Bandeko eza vraiment pasi. Donc il faut to mi batela mokili oyo ekomi nango, tokomi na suka ba réalité ebele tozomona. Okofanda boye otali muta utobala sali mariage, après 2 mois, après 1 mois akufi, mutu mususu ta mususu libala nezaka alobi boye oyoka lelo akufi. Donc ba réalité ezozala ebele, mutu ake kobota 9 mois ake kobota akufi. Donc ezolakisa biso ke liwa eza lisusu na somo te, liwa ekomi nango lokola bonjour, bolali bolamuki oyoki mutu boye akei, bolali bolamuki mutu boye akei. Tomilengele vraiment po nyonso yo vanité de vanité, toboite
tozana kata mokili, il faut tolia, il faut tolata, il faut totumi sepelisa, il faut to sala peta mususu mwa ki matalana et tout, mais vraiment eza nango important te soki lobi okufi nzoto na yo etelengani eza na place ya kokende te yango to luka mingi bokonzi ya likolo bandeko pe tango tobimaka na ntongo nzambe akosala yo ngoli olamuki okende musala tootala pe tozomona bamususu akendaki musala akufi na nzela musala donc okina ope kolamuka obongami olati obimi mais okei kuna okufi ndeko na biso place asalaka wana eza teke o asalaka na kompani ya mutu ndenge bato mususu baolinga babanda kokende nango ki azalaki na mokanda te abandaki kosala pa mutu bazoniokola bango etu mais eza vraiment bongo te ndeko azalaki na kompani oyo akufi eza kompani na ye moko bautaki kokreye na mwasi na ye ça fait 4 mois basalaki kompani na bango oyo pona oloba pe kaka lisusu ke na vi ndenge tozalaka boye okokosala ozolinga osala eloko moko boye talaka nano totunaka nzambe nzambe alobi nini mpona projet na nga oyo nazolinga nasala parce que eloko mosusu ozobunda osala yango okomona pe okutani na mikakatano ndenge na ndenge peut-être pe nzambe azoboya mais okoforce kaka nzoto ke te eloko fo nasala yango fo esimba osali yango pe boye après lobi eloko yango kaka osalaki po osunga famille na yo osunga libota na yo osunga bana na yo me kaka eloko wana yango pe ebomi yo donc pona olobaki to tunaka mingi nzambe alakisaka biso nini ya kosala donc na ba projet na biso to chaka mingi nzambe so tocha mingi nzambe to yokaka litoi nzambe alobi nini ekobanda pe kosunga biso pona ndenga normal nzambe asalaka ke tokufaka avante mais soki tozokufaka baliwa moko boye briske baliwa moko boye nano trop jeune eza vraiment kitoko te atiki mwasi na bana mwasi na ye Christelle atiki mwasi na bana en tout cas bato nyonso bayebi couple oyo bazaki couple oyo to bandaki kosepela na bango basekisaka ozomona peke baza na bolingo eza susu mingi te ba couple ba congolais ya ba congolais ke omona vraiment ke couple moko boye bazo dégager bolingo love na bango ke makambo eza bien et tout eza vraiment ba couple belete baza couple moko oyo bato ebele babandaki kosepela na bango bandeko mingi to sambela kandenka na utoloba so totali ata na mukanda na Psaume 118 verset 17 okomona ke totikaka vi na biso na maboko ya Nzambe na Psaume 118 verset 17 so natangi mukie elobi I shall not die before my time we shall live and not die in Jesus mighty name bandeko tango obima na tongo soko oza mwasi oza na mobali na yo oza na bana na yo il faut osambelaka I shall live and not die my husband shall live donc mwasi na ngai ya kovivre mobali na ngai kovivre bana na ngai bakovivre famille na ngai bakovivre we shall now die in the mighty name of Jesus protection na Psaume 91 to sambelaka mingi pona protection tango zobima nzambe azala a protéger yo mokili oyo bandeko tozokende mabe ezokende vraiment mabe mokili se baby donc na kosenga ke biso tozali ba mama ba papa corps tango ekobima en tout cas eza eloko moko pe esalami briske tomeka kosoutenir bango na matanga to soutenir bango na finance ekosala vraiment bien nzambe akoyeba na kopambola loboko eyebaki na kopesa donc mingi ya koloba ezali vraiment te tozozela programme mpona toyeba ndenge makambo ekoleka mais soki oza vraiment na posta ya kozwa information mosusu ekozala bien kobenga famille bautaki na kopesa numéro ya telefone plus 33 07 53 60
71 59 075 360 7159. Donc au code ya France o meki ko benga na numero wana okozwa lisusu ba information oyo esengeli kozwa bande kototika ba polémique mutu soki sa akufi mowe azalaka na problème na mutu te ba live mususu komona vraiment ezopesa mawa mutu moko o matana live abandi koloba ye kutu azalaki boy azalaki na mukanda te ye kutu azalaki boy biloko no subande ko sala mwasi na mobali eza ba gag biso no soto yebi. Donc na réseaux sociaux mutu na mutu ayaka na abimaka na ndenge na ye musu akobima alambaka na ye azolambelaka bato mususu akobima pe asalaka ne ba décoration mususu akobima oya achakaka apangusaka abungisaka ndako ndeni mutu fasala propre mutu musu akobima azoteka mafuta mutu musu pa akobima azoteka bilamba. Donc mutu na mutu aza na réseaux sociaux awa pona kosala eloko ya monike aza capable ya kosala bata mafinga pe to benga moka musala bango pe baya basala makambo na bango yaza makasi na mafinga bafuti epe mbongo pa fingela yo mutu. Donc mutu na mutu aza na eloko ne azosala na réseaux sociaux ba video na bango ezalaki ba comédie na bango gag na bango banda ekosala po to kuma mona batu mususu moi sa banda opesa stress moi tende moi sa banda ogangele na ba video ba ezalaki comédie ezalaki théâtre ba banda ki kosala moi sina mobile eloko ya solo place wana ezalaki te ba banda osala ba théâtre na bango ba gag na bango po ba sepelisa biso public. Donc toke nango mulai te koloba lo bebele te tozela programme bima to. Donc bato bayebaki pe Christelle na ndenge ke basololaka bo meka kozala wana pona ye po eza pasi en que mwasi olali na mbetu na mobali na yo mobali atiki yo na tongo ake musala koluka pona yo na bana babenga yo na telefone bayebiso ke mobali na yo akufi yaya likamwa toko souhaita ngo ata na ennemi na ngai te ke o mutu azaka ennemi na ngai na lingaki te me na koko souhaita ata pasi wana te kokabwana kutu mutu bokabwani me bozana binoka na mokili bokomonana me salaka pasi bongo oyo mobali bozaki na epe bozaki bien akufaka boye. Donc esali vraiment pasi bandeko biso tokozonga lisusu pona kopesa bino programme et puis tokokende place barotia matanga tozwela bino susu bilili bato bayebi garçon o baza bato mingi baza na monde ya TikTok na YouTube ba ope bayebi te bo meka kaka oyoka ke touti kokufela ndeko na biso moko ya congolais na kombo ya J3 asalaka ba contenu na ye ya mibali ya poto mibali ya stress ye na mwasi na ye awuti kotika biso atikaki biso lobi vers ba 15h na musala et place asalaka akweyaki na 4e niveau. Apparemment vraiment ke balobi mutu epanzanaki donc akokaki ko bikate bandeko ba papa tango bazokende misala ba mama tango botikali bosambelaka pona bango ba papa pe bosambelaka pona ba mama to sambelaka pona bana tango bakokende ba classe et tout faut ko sambelaka pona bango po mutuka ko batela ezaka nzambe mususu te makila na Yesu eye bana ko protéger banzela alpha omega za la liboso pesima ya maramuna nyonso zo sala po sinote mobulu makasi. Ok, ngai wabino oyo la bellissima la queen bellissima na tiki bino. Merci bandeko na ngai. Bye.